En tête d'une délégation de 8 personnes, Madame Chrissy Matia, reine de Malawi, est arrivée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, via Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où elle était accueillie par Papa Joseph Diangenda, conseiller direct du chef spirituel, au centre d'accueil kimbangiste et de conférence de Kinshasa. Tard dans la soirée du mardi 5 avril dernier, par une courte prière suivie d'une petite causerie, avant d'être conviée à un petit dîner lui offert. Arrivée en Kamba, berceau du kimbangisme, la reine et sa suite sont accueillis par le chef numéro 1 de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu, son éminence Papa Simo Kimbangu Kiangani. Madame Chrissy réalise son rêve. Après échange avec le chef spirituel, elle participe au culte du vendredi 8 avril marquant la 3e journée des festivités de la clôture du centenaire du début du ministère de l'envoyé du Christ, au cours duquel la parole lui est accordée après une salutation chaleureuse à la coutume kimbangiste. Du haut de la tribune, elle remercie avant tout le chef spirituel et toute l'église kimbangiste pour l'accueil leur réservé. Avant de solliciter une coopération entre l'église kimbangiste et l'État fédéral de Malawi, elle sera l'interlocutrice de l'église auprès des autorités malawites. A-t-elle renchéri? Kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu. Mupira kwa yenu Papa Simo Kimbangu. Na pesi matondo epai ya tata mulimo santu Papa Simo Kimbangu. Mupire koina liese amene ali mchipinda chino. Na pesi lisusu matondo na bandeko nyonso baza na kati ya lingomba oyo. Ine nutogoza. Ngai na pesi matondo mingi. Mene mwadila njilila kuno. Na ndenge boyambi biso awa. Tala njili tujogela kutisaka. Banda toutaki Malawi, tokomaki Zambi na Lusaka. Ingakeleka kukasumbalesa datila njila. Na kitu na kasumbalesa bayambaki biso malamu. Ingakelepa kive balumbashi adatila njila. Pe lisusu lumbashi bayambaki biso malamu. Ngakele ku Kinshasa adatila njilaso. Na Kinshasa bayambaki biso malamu vraiment. Ngakele mmene tafikira kuno adila njilaso anthu ndisangala. Meme awa na Nkamba bayambi biso malamu. Tilothokoza kwambiri chifukwa cha chimenechi. Yango tozongisi matondo mingi. Malawi oye! Malawi oye! Kongo oye! Bana Simo Kimbangu muli bwanji. Na pesi mbote na bana nyonso ya Papa Simo Kimbangu Kiangani. Ife ndifothokoza ku Malawi. Na pesi merci mingi na bantu nyonso. Chifukwa mpingo Simo Kimbangu udafikaso ku Malawi. Po papa atindaki délégation na ye po bakende kotia lingomba oyo na bei na biso ya Malawi. Mpingo umene wafika 2019. Lingomba oyo ekotaki na mboka ya Malawi na 2019. Rufika ku Malawi amene wadakufikisa ni amayi Mbuto Mukeve. Na moto oyo batindaki epai ya tata mulimo santu eza mama Mbuto Ukeve. Ine ngati fumu ayikulu ndayikulandira kwambiri ni manja awiri. Lokola grand chef ya Malawi na yambaki lingomba oyo na maboko nyonso mibale.
chili chose ndakaforokoza ngati kuboma komanso ngati government yathu. Ngai nakendaki na gouvernement na biso pona kosalisa makambo nyonso ya lingomba oyo. Ine ngati mfumu yayikulu ndakukhulupirira mpingowu. Ngai pe na maloba nyonso matei nyonso oyo mama Okeve apesaki biso na ngai pe na kotaki na lingomba oyo. Omariforokozera kuti Papa Simon Chimpangu ni mzimu woyera. Ayebisaki biso ke Papa Simon Kimbangu nde Molimo Mosantu. Kuli Yerusalemu yatsopano. Na avandi na Jerusalemi ya sika. Mori nena dzonera. Ngai moko na moni yango. Ni bejo yankula. Naza makambo mosusu ya koloba te. Kumalawi nikale mpingu me kudalibe sili madziwa koso. Na Malawi lingomba oyo ezalaki te. Omai Mukeve bwakabwela ku Malawi 2019. Ntango mama Okeve ayaki na Malawi na 2019. Itokoze papa chifukwa chowaru. Na pesi merci mingi na Papa Molimo Mosantu pona kotinda delegation ya tindaki. Ifa Malawi kwatu nkwakunu. Biso toyebi ke awa na Kongo nde mboka na biso. Sindifa ntolendo kuno iya. Toza bapaya te. Mori abapo nde kuti Mulungu waronetsera china chaku kukayika mpingo ku Malawi kuti ife tizibwera mo masuka kuno. Nzambe nde alingaki ke atinda bana na ye kuna nde biso toyamba koya awa na Kongo. Tutokoze kwambiri chifukwa cha chimenechi. Yango wana topesi merci mingi pona mosala nyonso esalamaki kuna. Okilisito lipo tidakabwera ndito mbiri koma chifukwa cha mapasipoti adativula kwambiri. Bandimi baza mingi kuna balingaki koya me problem ezaki problem ya ba passport. Moti tupempha papa kumeneko kuti mwina boma la kuno ni boma la kwathu kukhale ngati embassy ya kwathu bwere kuno embassy ya kuno ipite ku Malawi. Yango wana pona kufasilite makambo nyonso tozosenga epai ya papa asalisa biso po tozala na ambassade ya Kongo kuna na Malawi pe awa ambassade ya Malawi ezala awa pona kufasilite makambo nyonso po bandimi batambola malamu. Tinga tumaenda mosavutikira. Tinga tumendelana mosavutikira chifukwa choti embassy yafika mbali zonse. Soki ba ambassade efungwami nzela ya biso ya kotambola ekozala facile. Mutipemphereko mutilumikizitse kuti mpingo wathu kuno uzibwera mosavutikira obalatu aso ku Malawi uzibwera mosavutikira. Yango wana tozosenga mabondeli na bino ke banzela ezala ya kofungwama. Bino awa botambola malamu na tango boko tambola na Malawi pe biso kuna to banda koya awa sans problème. Ine ndinosangalala kwambiri nili nchimwemwe kwambiri chifukwa choona gulu lotele chifukwa choona anthu amayiko osiyana-siyana chimenecho chanipatsa chimwemwe komanso chilimbikitso tikaforokozera zoona zokhazokha ku Malawi tikapita. Ngai na ndenge na komi awa naza moto oyo atondi na esengo mingi paske na ye awa namoni bato ebele bato bazouta bamboka bipai na bipai. Yango wana epesi ngai courage pe epesi ngai nguya. Pamene nimakatsazika ngati kuboma okane kuti iupite uku wafusa maimburu une kuti mutitengera fumu yathu mupita nayo kwanu. Fumu imene iyo mukayisamalira mukayitetezera ndo maimburu omata tipite tikabwerako. Ndiye nili nchilimbikitso kuti tibwerera tikafika ni moyo palibenso chovuta china chilichonse. Na tango tokendaki na gouvernement mama Okeve babengaki ye batunaki ye kuna na bakonzi ke yo ozozwa mokonzi na biso ozokende na ye kuna na mboka na bino eske bokobatela ye malamu akozonga lisusu awa malamu. Ye mama Okeve alobaki nzambe na biso ayambaka moto nyonso meme mwana moke ayambaka ye. Yango oyo namoni awa. Zoyankhula zanga sizambiri koma uthokoza kwenu papa
nena rosa amene tili muno omayikosiyanasiyana uwona ubale ofunika tifusane ngati mafoni namba tizimbirana umayenderana ukafika kwathu kumalawi mukakuone pali zochitika zambirimbiri pomoyo munthu kumakhala mabizinesi osiyanasiyana. Ine ngati mfumu tikakulandirani komanso ine ngati mfumu chimene nuyankhula pano cholo boma la kwathu ludziwa niyenera ndikafolokoza kuti ndalandiridwa anthu dachesanawo bwino ngati kumudzi kwathu ni mawu amenewo tisile pomwepa oti tidakalipo zikomo kwambiri. alobi naza na moke maloba ya koloba oyo nazosenga kaka coopération entre bino awa pe na lingomba kuna na Malawi. Nalingi batu mingi batambola bakende kuna na Malawi ngai moko na koyamba bango pe na ndenge nazozonga na kokende na gouvernement na koyebisa bango makambo nyonso oyo na moni awa. Merci beaucoup. Après son adresse, le chef spirituel a pris la parole pour exhorter les fidèles et parler de la présence de son hôte. Nakomba tata mwana pe tata molimo sant tolanda ki matei na biso tata pasteur mutate ya biso abandela kinda banzemba bayuda kena mibeko mikandane ya suka tobomba tosalela pona mokolo wana tobika tokokisi manso oye salami depuis fête bandaki tomonike nzambe ayokeli biso ndenge ba rapport nyonso ekei tokomi complet nzambe akosaka te tosimba kaka mosala tokende liboso ndenge tozokoloba mpona botongi ya Yerusalemi. Boye tozali awa mokili mobimba baza kolanda biso mpona nini likambo monene toza nango na ntina ya Yerusalemi ya sika. Tomoni mpe mama auti koloba awa aza ye moko te na papa au complet elakisi ke likambo na biso ezwi esika kuna lokola aza mokonzi monene na Malawi lingomba na biso ezwi esika malamu. Ye mpe alobi tosenga asengi tokendaka mpe kuna tokokende mpe tokokende te awa esali boye bakolemba biso bandokende ebele nga na kokende soki batongi résidence na biso na kei sesiri baye kotala ndenge biso tosalelaka moye bakosa bango lisusu ezali te po bango moko baye komona baye kotala ndenge tozosalela sango ya malamu mpe ekei te wana tozosenga tobondela mingi mingi topanza sango mokili mobimba tobika na biso po tosengi tobatela bilemo na biso tobatela mpe kondima na biso mabongisi ya tata nzambe mpo na biso kino tokomona yango tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. L'occasion faisant, le larron, elle a profité de son séjour pour visiter plusieurs sites historiques de Nkamba, notamment Ngombe Kintsuka, endroit où Papa Simon guérit une jeune dame au nom de Kiatondo le 6 avril, jour de la Pentecôte. Siku ya
merci histoire papa Simon Kimbangu eza monene lelo tokosisa nyonso malamu te mikulu singa sisi yonse liwaya na bisiko tozali kolakisa eza bilembo ya minene oyo asalaki makambo na ye paitikulangizani ni pamene nagulira ntchito zikulu papa Simon Kimbangu esika oyo tozali esika tobengaka yango ya mama Kiantondo apene tafika ndipo maitana kuti ndingisa ya kobikisa mama oyo ndako na ye ezalaki awa mwa kazi lokola oyo ezalaki mboka mbimba ebenga makangombe kinsuka banana 20 ezala watali ndenge bato nyonso mboka baya kotalaka moto maladi ntango asilisi akusani mwa moke nde ayoki mongongo eza koyebisa ye Kimbangu kende kobikisa mama oyo nkombo na ngai nkolo Yesu pasikise pre wapo ndepene pene nzonkhala apo monga anthu amumunzi wamabota ndalilana wanabula kutandalila waja wamayi wenzodwala watata Simon Kimbangu wabatandalila wanapisa pali ndi anthu ena pene anachoka twaenda wambela kube kuja amawa watatu wa Yesu Kristo watata Simon Kimbangu iya igwirira pacho mpempelele uja mzimayi auke nde kusalisaka ye wana sango epanzani bato bakomi bilembo ebunga te ndio moni batongi hapa wanaponza ezalaki ndako ya mabele wanaponza kumanga mwene kwa mwene maulili mwene monena chifukwa tata na kama kutuponza pana sitira zizo za bwisi tuna kuponza hapo kwa mimi unaona wanaponza changu na osu kati kuzofunza mafunzi dalisa Nazara kati. Hapa hiyo fasi ya kuomba. Mwenye aliponesha mgonjwa. Unaona fasi ile ya kuomba iko. Mwazakenga, le où Papa Simon est allé se tenir le 6 juin 1921 après avoir été libéré par l'ange entre les mains des envahisseurs. Et il y a eu comme ça là 2 mois exactement, le 6 juin, parce que le 6 avril les bandits, le 6 juin, Yambula Wanagaka. Chamine chaka cha 1921 kufika mu June pa 6. Nde ba Belge natango wana leta ya Belge yaka pona koya kokanga. Ba fundi bato nyoso baza koya sali mu bulu ebimi. Bulu tango ebimi nde Papa Simon Kimbangu aki papa ki soloke na basali ne mosusu atelemaki na sika nzeto yango tozobenga mwanza kienga donc eza nzete oyo. Donc nzeto ezalaka pe awa bandaka la meya munene nango awa nyoso bisobe mboka ezalaki te. Donc nde atelemaki awa atali sikoyo événement wana ndenge zoleka kuna na kamba metalaka kanda wana ezaki na batu pe moko azwaki libanga bambi soda ale soda beti masasi potanga betaki masasi liboso ezoki makamai metangu mama wana beti soda wana libanga ale soda tanga beti masasi beti munduki masasi ebimi ebomi mwana wana donc kuna nyoso dembandali ye atelemaki awa azotala événement wana na musika Nzimaye pali baja napanga mistake na bwa doba mwala na kumumenya msoja ojo. Nipamene paja mfuti zinamba kulira wambochuka mabullets ambopaya.
ni batatu wa Simon Kimbangu anacho santu kuja na wana wake na akazi wao ndio wasia kutoka mena kamba tukutaji izapita ko ngati ntao yako iliko zenda kuona pena na tusiana kuja ndipo anabula hapa na watatu mwana wao yamba tata kisorokeni wanafika hapa mbolanga ni lazima nizichitika kuja mwana yantu wenzo menyani na kutoka nitachoka kuja mbona zamani zichitika watu wafaya na wamenyana ndipo watatu wanatengaja kuja mtengo na kama wa mpango nao wanapasiri Yesu Kristo wanambo ukamba mchifukushi likambo esalamaki ndenge nalobi mongongo wana eyokanaki makasi tina bamboka na kasi tokokoma wana bamboka nyonso ya nzinganinga awa esalemaki eyokanaki donc yango à part ça eloko mosusu ya spécial esalamaki te parce que mongongo kaka wana erassuraki bato oyo baza koluka koyeba esika aza vivant aza te ndenge mobulu esalamaki kuna alors ntango ya mongongo wana ebimi nde bato baye koyebata te aza akufi te azali donc fait à makasi yango wana kwanto anaanza kutipena mboneza shika kuja abanafa anawapa yakuza nsuzenzo chitika tepana kamba jamaa wajao kali maminzi onse ali huko onse na mvele rana mvele ndipo kamba tika kansa ndi umoyo mama kanto ndoko to wana na bosana ko la sabiro nda kupeza wana donc nde mobulu wana silaki ba bakimaki bakimi na yemo ko pendenga bimaki awa libanga oyo mutachaki yango ezali papa mpuma manza papa dia longana oyo aboti papa Simon Kimbangu oyo mokitani ya papa Simon Kimbangu mwana wana nafaka papa dia longana wana bala alors bokeseni mukeza li awa site oyo tango aye kotia libanga apesi munga momena na kambila na 1921 Simon Kimbangu mu 1921 alobaki bandeko na biso batekama na esclavagisme bakenda Europe bakenda États-Unis tout ça partout bakozonga un jour bakozonga et tango bakozonga biso foto yamba bango et bandako oyo ezali spécialement cité oyo ezali spécialement pona bango manyumba baoyo bakozonga wana babanda kozonga liboso atata Simon Kimbangu analankola kuti ajanzato enana banagula mu kapolo ku America ku Europe konse kuja basakabwerera kuno chifuka chake wana manga ano manyumba onse ene muona chifuka ajanga tabwera ndimo naza kafikira manyumba muona donc pona ye alingaki tope projet ezali ya kotonga 326 appartements
na kati ya wandenge project ili pano 326 pene muona Afrika wamangi manyumba yakwanisike 326 yamene mwaona paja manyumba kwanili pano eke nde esika papa apesi yo kolala nde esika tozali mpe soki tokei mpona lobi esika wana ya kendolo mpona histoire oyebisi nde esika bapesaki ngai nalalaki alobi ye mama kila umu ni fumu ndimu naye ni mwafikira kwa umu ndi mwafumu si chintu kuti chosobere sai nchintu chimulungu wekana wamene anapanga kuti chinkale so ndipo anayankhula kuti aya onse ma project ene muona ni mulungu anapanga kuti antu onse akapezanirane pano chifukwa ayo onse maziko yamene kamba Angola, Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ndiko nachoka muntu wonse pano pansi ndipo anayamboenda kuti pano anamoenda ku Malawi, Gabon, Cameroon, kuti konse ku Zambia anachokela muli ano maiko atatu ai inakwanga nkunthokoza alobi merci mingi nimene muri forogozelana na explain na ndenge bozo salela biso ba explication ikintu yamtengo barali eza makambo ya valeur situkiranga kintu chopepo kubena chopweka eza makambo mokete ma pokwansojo yankola nchogambe chifukwa nimene kulilimu tena tuone kuti malankhulidwe arivura kuti lankhula bwanji tane kuti nzamzimu wera basi zimene zochitika more Yerusalemu ujotsapa none na ende kuti dini na amini ngai na lobby boy nazana maloba mingi ya koloba te kasi oyo namoni awa ya solo eza likambo ya Nzambe molimo mosanto pe ya solo oyo eza Jerusalem ya sika ye azana motuna mene amazaika mwala baba na tango baza kotia libanga awa kuno unalibeso mudzi wina uli wose ngati manyumba kuno balobi awa bandako ezalaki ubi ezalaki te awa ndako donc moni kama toza kuna ti awa esa lokola ndelo na kote boye na yebita soki simipambule ko yeko zala na kombo ya kendolo la Kikongo ningala na lobi ndelo limite suka ati kendolo ikamba kuti boundary mwana mupiti musilira malo ndio akamba kuti kukonse kunalibe manyumba ai aonse manyumba mwana muona hapa ni church yamene amanga kuno atenga malo amanga yonse manyumba munzi wenze chabe uja ngombe kinsuka pati penta choko papo yamba paja na paja pamwamba paja pali chali chipaja depenze munzi na kuina kutari kuno konse kwenze chabe chela kwenze libe chili chonse Zumbudiakela, lieu où le Seigneur Jésus remettra le bâton prophétique à son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Voilà, mwingu nzete oyo babia mwingu ndenge to utaki kuna na Zumbudiakela na nani na Mwanza Kenga mais awa mwingu noir umtengo zina yao ni kwamba kuti okuda kuda alors tangu Papa Simon Kimbangu azwa kivua wana ya nkolo za yeko benga ya vaba na musala pamena tata sana kolo azwa kinzete oyo étape na yango bâton prophétique na ye bimela na nzete oyo tiki na ngo wana biso na Kikongo obia na Kikongo to beka kango Moses maana kuti Yesu Kristo nacho sa hapa mtengo na wapasa tatu Simon Kimbangu zina yao kama timvwala lulendo zina yao ya mtengo naona wapasa toda Mose chilimunga maneno wapasa mwenze mpamvu za mulungu nchimozi moza wanipana chosa Yesu Kristo na wapasa tatu Simon Kimbangu zina yao ya mtengo mvwala lulendo. Alors bato wana yango azali kotambula nango bisika mingi azali kokende ko basalaki ba voyage bela pa bakanga ye wana azali kokenda bamboka kotala batu kobikisa nzete wana nde ezalaki kotambusa ye bisika nyonso azalaki meme pona kolakisa nzela ya kokende
atujwa mtengo ndi unali na mphamvu ndi mphamvu walakizo kwamene bazaenda usitazodabusa zosiyana uchifukwa nanda mizi zambiri ula mtengo ndenzo waendesa kudabwisa enzo waendesa malo osiyana nyonso ba 18 villages ezingi kamba abengango kinzungidila bango nde batonge sikoyo bango batonge malo so ene muona tatu amaleta kuli ma groups makwaya mangani hapa aya malo ene muona na manga hapa ni maminzi yani 18 yamene zunguruka nkamba ino ndio na basatu wanapasa malo pakuti wamangi pana alors tango bayepo batonga lokole ezala tikalaki kaka zumbu ndenge ozomona kuna banzete mboka ezalaki te nzete oyo mpe ezalaki komonana te ati pamene wanabwera pano kuti wamangi uyu mtengo siwenzi kuoneka chifukwa penze limamene tenza kuona tipenze pakale pamenenzo nkhala anthu kale wanasiyapo ndipenze lili chabe bazoluka esika na ezomonana te bachasser bazalaki kolanda nyama ndenge ezalaka wana bazalaki kolanda na bambwa na bango ale moko azalaki kati na bango babetaki par hasard masasi ezwi ye mfuti na mgwira umozi umo anabwabwela apa pamene apa nagona pe apa nafera apa uja muntu wajo nabwela kusakila nyama za chile alors tango babandi kotonga pano namba kumanga apa nzete oyo ye moko omoni wana tekata Simene zimajirika muzaga oyo salamaki na anenini tango babandi kotonga te oyo nyonso makambo elekana awa ezalaki kaka na 1921 wana 3 nipo namba kumanga but zata Simon Kimbangu zinachika mu 1921 tema mtengo wo unda umao unali chimodzi ngati uwo kapena zosiyana chimodzi mari nifuse kuti sokili kameza yako bakisa obakisa baji ba ntengo wina ucha tinafika pantengo wina teja mene kuti kudali nkhondo zidamba nizili pakati pa zija ndi izi evenement ya liboso kama makasi alobi evenement oyo ya liboso kuna tokutaki nzete wana na nzete oyo evenement oyo ezalaki ya liboso eza oyo ou bien oyo totiki kuna omoni papa na mutuka tozali bazoloba ke ya solo vraiment na kokende koyebisa ezali église ya molimo santo oyo awa nde koyebisa ye mana voilà ndenge tozoloba papa likambo ya papa Simon Kimbangu mingi pe balobaka ndengo wana eza tango musu magie eza soki ndenge nini mais ya lobaki likambo po tango abani musala batu batunaki ye yo ozali nani papa musu bazolo bazaka prophète bamusu balobi aza kaka basalisaka batu mais ya lobi tenga naza motinda mi ya nkolo Yesu na Kikongo alobaki ntumwa otali oyo nyonso naza kosala ewuti na ntumwa na motinda mi na ngai motindi na ngai ati zonse zipanezenze kuchitika antu enzo zifunsa antu ena enzo kwamba ni magic antu ena enzo kwamba ni so chabe antu maipano na mfunsa ati iwe uzi ulangu la kuti ndiwe ndani munga mwana na mfunsira Yesu iwe weka ukamba ati kuti ndiwe ndani eva na yanka kuti ine ndini wamene wanatuma kuli Yesu Kristo mukanda wezandi biso iswara mweza ya biso ati watatu Simon Kimbangu pano na mbachiti kana pano nzo mwana wao enzo ngono enzo chitazo dabwisa bana kula nazo bana kula anamba kugwira nchito kuverengesa chani Bible chifukwa umonse mwenze machachi yena ama missionaries amene anabwera nazungu na even Bible jesana ileke ndio enzo semenzesa kugwira nchito yonse enzo kugwira ndipe bantu anawafunza kuti imwe taona kuti mukupita wakugwirani wanana wagwira kuli bazungu nchichani mwati siila ise pano
lieu de refuge de la famille de Papa Simon Kimbangu lors de l'envahissement de la cité sainte de Nkamba par la force publique de l'État colonial belge le 6 juin 1921. Ndipena kumunzu wakamba kuti zina Tadi. Tadi izana Kikongo. Maana Lingala Libanga. Tadi ni Mukikongo. Lingala ndi Mwala. Libanga Pierre. Donc bangomba otozali moni mabanga izali. Ajamiana alikuja kuja 6 June. Mpana na tawa kuja ndipena na bwela kona. Lokola zalaki na mwasi mama Mwilo na bana misato. Papa Kisolokele, papa de Alungana na papa de Ngenda nde akamata ki mwasi mukolo wana bitumba wana bimaki wana ayiye na ye awa ayako tika bangu awa pa de chufua ntao sina kwa nini kutoa kwa mangi ndipo natenga kazi wao ndiyana 3 wana bulana okuno nkonto wenze nayo ija mu sekendi mozi champi bazipeza bali kuno Malawi oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani. Muzimoyela uvomele usavomele nieka chabe. Merci mama, merci.
melisizo ukunduka na mai mwili wanabula kubisama msisi choni itakula ndani na investment ya mbanga le 6 juin wanaita kondoenze kuja ku 1921 tango investment ezalaki papa Simon Kimbangu ayaki kobomba mama Mwilu papa Kisolokele mama Mwilu batikalaka na papa Mfuma Mbanza na papa Dengende. Mai Mwilu kuno wanabola wasanana awili atate Jalungana na atate Jangenda atate Simon Kimbangu wanabwelera kuja na papa Kisolokele. Tango ya kozonga papa Simon Kimbangu azokenda abaluli boyilongi na sima atala boye papa Kisolokele azolanda ye ayebise boye yopo landike bisika nyonso kokufila ngai pe na kokufila wana ndepe watata Simon Kimbangu wakongela pene nza fela wana mina ndepe nza fela tango basala kibongo papa Simon Kimbangu bakendaka mama Mwilu batikalaka awa sima ya mikolo bakiti na ndimba kenge ati mama Mwilu wanankala pano tango asala kibongo pembala moko akufi naye pamena na kamba ana lankula hizo uja mwana pamena yana fafoti mwana kufi Moize bisika pe yako zwela mibeko bisika oyo kaka ati zeti malango tima mpela mu Bible za Moses kwa nenzo bula kutengela malamulo ndikuno ndikenenzo bula kubula kutenga malamulo bisika yako beti la kane na libanga bana Zariel bamelaki mai wana yango te kukendo kokoma lisu ati na kwa mena na menya uja mkonto ansuku mtenda kuyona ndokani hili lobana na kombo ya tata mwana pe tata Mulimo Santu muzina tata na mwana ndio mzimu yeda babengi deja kamba babengi yango babengi deja s'il vous plaît histoire zela nani tata Simon Kimbangu asalaka remise reprise apesilaka ye fongola ya seti ya likolo na likolo kuna esika tozoke na ngombo na ngomba na likolo pa tozomata sikoyo ati kwa menona barashita hando atata Simon Mwilu mona akapona biso ati nde kwa mene wa mayo Mwilu ensana na mavuto kuno mulando wa isantu wakuda pa mote ya kopesa paselo akopesa ba chapitre ndenge za na Biblia ati muzamvela batata hapa ni ya busa wazati punzisa ma chapters mwamene yalili mu Bible konkana zamene wachiuza pana merci beaucoup tokoloba susu mingi te ndenge bolobi ke boza apprécié likambo papa lobi oyo etali na remise reprise ezali na Matthieu chapitre 16 verset 18 à 19 remise ya fongola ya sepe ya likolo kolo Yesu na papa Simon Kimbangu malembe Matthieu 16 18 à 19 kamba za handover za keys zili mu Matthew chapter 16 Matthieu 16 18 à 19 remise et reprise zili mu Matthew chapter 16 18 19 bosambeli ya papa Simon Kimbangu na esika oyo na badisciple na ye ndenge nkolo Yesu asalaki yango likolo ya ngomba na 1921 na le 5 juin ezali na Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9 likolo efungwamaka wa mama Mbonga Teresa monaka bisengo ndenge bayekula nkolo Yesu pe bamonaka likolo efungwamaka balankola kuti izo sentima belenga mu Bible mwenzi tense lili Yesu panenza na imirira kumwamba kuja kumpili na ma disciples wakaone kumwamba kwa seguka kwa seruka anto awili chumuzi na pano na tatu Simon Kimbangu pana na boda pano na ma disciples wake wanambao wana kumwamba kwa seguka ungaili mwamene ma Matthew combien Matthieu 17 Matthew chapter verset 17 verse 1 à 9 fika pa 9 wana ndenge likolo efungwamaka wa papa Simon Kimbangu na badisciple na ye kumai botala na Exode chapitre 17 verset 1 à 6 muzalanga na Exode chapter 17 verset 1 à 6 chapitre 17 Exode 17 1 à 6 Yahweh alobi na Moïse pana mulungana muza Moses esika Yahweh mataka likolo ya libanga pona kolakisa Moïse libanga oyo asengeli kobeta nzete po te mai ebima donc ezali awa ati zonse zone wala nkola ko za Bible zamene mulungana muzati nza kuza mwala wa meno funu komenya kuti manze achoke nipe Jordan nde esika mai ekabonaka wana sanduka boyokani ya Yahweh telemaka wana
nzambe atinda apesaka etenda na Josué ete yebisa bana Israele esika sanduku etelemi bazwa libanga moko kati na libota na bango. Sikuti balankola zambiri wanena hapo pentingena ngatangena kuja kunsi maningi ndipo mzapeza ati kuli mu wale chapitre combien? Josué chapitre 4 verset 1 à 8. Chapter 4 verse 1 to 8 balankola pamene wenzo futi wenzo crossing msinje wa Jordan kuti Mungu wanayimilika wa Jordan kuja ku Israeli kale wanayimilika ija kofini wenzo tenga ija enzi ya mulungu ija mutu nyonso aye kuvisite awa azwa akamwa libanga na ye ya kimbangi kombe témoignage tango bakotuna biso libanga oyo eutaki na tadi tina nini na yango esika papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu basalelaka remise et reprise bafungoli ya sepe ya likolo. Donc elembo monene yango wana balankola kuti pamene wanafika kuja kudanza to akale bana wauza ati antu onse muntu ali yense adobechani mwala umodzi ngati wakufunsana chifukwa chachani mwadoba uyu mwala bana wauzira mu Bible bana balankulira kuti wazo kuti ndepero panafikira ija chani ya ofini yoyela ya mulungu kuna na bayuda nkolo Yesu tangu apesaka Simoni Petro fungula kuja kuli Ayuda pamene Yesu Kristo anatenga makia anampasa Pita pote atongela ye lingomba chifukwa mumangile charity mpingo kasi Simoni Petro atongela kankolo Yesu lingomba te babomaka yende koboma Pita sana kwanisile kumanga charity kuja banampaya Petro banampaya waupaya sana mangi kwa charity na l'an 64 simakufa ya nkolo Yesu babomaka Simoni Petro banana mpaya Yesu pamena Pita na yevi Petro banampaya nde laka wana eye kokokisama na papa Simon Kimbangu na 1921 nde pamene chija chamene banampasa Petro sana gwilise sana chisebenzele mu 1921 watatu Simon Kimbangu wanabwela wapasa futi ya mission kuli Yesu Kristo apesi fongola ya sepe ya likolo anampasa makizi akumwamba ndi pansi oyo Kimbangu akangi na sena likolo ekangami oyo afunguli na sena likolo efungami pamba te fungula ezana maboko na ye kwa makizi alikuli atatu Simon Kimbangu chamene wazamanga pano pansi na kumwamba nchimozimozi chamene wazamanga kumwamba na pansi pano nchimozimozi chamene wanawapasila ya jamaki na 1952 mu 1952 tangu papa Simon Kimbangu akekomona na badisciple ye na lowa pamene watatu Simon Kimbangu anena kuona na madisciples wake kuja kulowa kuli munzi kulowa po akufaka na le 12 octobre 1951 chifuka wana watatu Simon Kimbangu anafa mu 12 October 1951 nde alikula pansi pano ngai Simon Kimbangu mwana ba Kongo ine Simon Kimbangu mwana wa Kongo yango tozali komona pouvoir nyonso epesa meli papa Simon Kimbangu pamba te ye mutu azwa fongoli ya sepe ya likolo depe chona mpamvu nzonse zilikuwa tata Simon Kimbangu chifukwa na wapasa maki apansi ndiye kumwamba esika mususu te awa nde na likolo ya libanga esika tukotela ati kulibe kuina pe hapa pa mwamba paja ndi pena pitira zonse pena pitira zonse paja pa mwamba zambe la akobiki sama emoninga yaka landa nkolo okobiki sama tokoyemba na kicheo bayebi emuzanga bwela umulondole Yesu ukapulumuse emuzanga bwela umulondole Yesu ukapulumuse ndiye mfumu yantu onse ukapulumuse ndiye mfumu yantu onse ukapulumuse mulungu si wazungu si wakuda mulungu wantu onse ukazipulumuse mulungu si wazungu si wakuda mulungu watu onse ukazipulumuse nde maloba ya papa Pasteur alobi na yeke
nzambe aza mondele te, nzambe azali moto mwindo te, nzambe azali wa bantu nyonso. Nde nzembo oyo toyembaka na imbisi bango na Malawi. Merci papa. Azana question. Kukupatia mkoni fuso. Filili pori. Filili meli dali limodzi po pajiyambi pakepo kapena. Alobi mabanga oyo. Ezaki libanga moko ou bien ezaki ndenge nini? Ezaka kaka boy ezali. Yako kabwana kaka boy. Merci. Ndenga bungisila ngo yemoko. Pe ayebi libanga na libanga likamoni nezali. Biso toyebi teme libanga se moko nano to zwili programme. Oyo nde abomba ki mwasi na ye mama mwilu na bana na ye. Na moko eza na se kuna helicoptère na ye. Atambolelaka na mokili mobimba. Uta 1921 kino pelelo. Mais avant sango na yelilingi ya libanga po mayele ya nzambe leki ya biso bato. Walankola kuti ano miala zisabe ni so chabe pili. So chabe mwene muzionela sizenze ngozai. Mwezi da kalira. Yabene baziba sizwa mulungu kana na bisa pano. Batana baziba chabe ni uyu. Ngamba kuna. Topesa mwa iteji. Buku. Na kombo ya tata mwana pe tata muli musanga. Kumazina tatuliela. Atuka wana. Mama mokonzi. Amai. Esika oyo papa Simon Kimbangu atelemaka na 1921. Hapa ndipo matata Simon Kimbangu atelemaka 1921 hapa. Awa papa cameraman atelemi esika nde nkolo Yesu atelemaka. Hapa pamela imilila abali na kamera ndipo na imilila Yesu Kristo baada tata Simon Kimbangu. Bazalaki ya kotelema ndenge bango bazabu ikutala na boyi. Ati wenze bo imilila balangana na mone ba imilila aba. Nde nkolo Yesu apesi papa Simon Kimbangu fungula. Ndepe Yesu mila yango awa nde ati mpamvu zazikolonsela pansi ndi apa pamene zinapitira. O atikala koloba kuna na bayuda ete lokola bundimeli ngai te pe kusakaneli ngai bokwesi na botoli yango na pe yango na libota. Ati chifukwa na wauza mayuda kuja Yerusalemu ya kale kuti chifukwa simuna ndimverere ine kuzamene nawo nabola kulankulilani
ufumu na kukoka nenda kupeleka kule atuena. ezali na Matthieu chapitre 21 verset 43. Ati mu Matthew chapter 21 verse 43 nimemuliza minister Tanakulamba. Alobaki lisusu ete esika ebembe kozala nde esika mingondo bakokendaka. Ati kwamene anakamba futi kuti kwamene kuzankhala mubiri wokufa ndi kwamene kumankhala zija ndeke za kumwamba zija ndeke ndi kuzinkhala ndeke. Ebembe wana ya Papa Simon Kimbangu mingondo wana ezali biso batu tozokomataka na Yerusalemi. Atuja mubiri wana lankula mu Bible pe ya mukete pona kukoma na isika uyo. Sisi chintu chachabe kufika kuno ayi pouvoir mpamvu zonse mapamboli madariso yango wana uzamupona mipona kukoma na isika uyo. Ati ndimosankidwa kufika kuno chachabe. Bakonzi bazali mingi na mokili kasi bango nyonso te bazwi chance ya kokoma ondenge mama okomi awo. Antu akulu adziko ni ambiri pano pansi ya dziko. Si onse amene amafika kuno ayi. Pape Jean Paul II aloba yango ete Nzambe azali mutu mwindo. Ati John Paul II nkolo Yesu azali africain. Analankola kuti Mulungu ni muntu wokuda ndi Yesu Kristu ali muafrikani wa kwa Afrika. Na kanisa ipo tuzowela ngonga makambo mingi ezali. Ati zintu nzambire ba tintawo sina tikwanisire. Kasi mwaito sisa nyuso lelo ezali te po pesa bino tambo kende. Singa kwansi kusiza zonse kuno tupasele ntawo kukwelele. Tu prefere mingi nako yoka nako mona ezala nzela mukesika muko. Ati tifuna zonse kuona nikumvela zikale zonse pamoja. Na sisi bo inakombe tata mwana pe tata Mulimo Santo. Alinga mata awa. Probleme zalite. Yango likamtolinga tutosala liboso afato ya kovanda me lokola sengi ye mukotoke. Okay. Ati alinga mata afuma tuna kwere hapo. Amai. Bo simba ye. Nape wa usumo pasa. Niruba zote huko. Ndani kodi? Ndani hapo. Simba ye. Osomona tena zoko kitindika kotoi. Talaboy. Ata la boy ndengi bazalilaka. Atilangana ni uko. Uko kuli yawe. Mwazina tatoyela. Bon, mama tala na tamsana no miso to tala ndenge mokili tanda miawa bipai na bipai. Atonani mwamene ziko langanani muone. Mokili kenda musika wana miso ya biso batu emona kama. Naona ziko lonse. Donc bamona ki mokili mobimba yangolo awa lokola na loboko boye. Banaona ziko lonse mu manja mwao pa. Donc awa mama uzana chance Nzambe alingi yo mingi pona kokoma awa. Amai pano Mulungu akukondani kwambiri ndikuli na mwai ofika pano. Esika wana hotele mikolo Yesu nde atele maka esika wana. Ati pano pano mwai milira ndipo mena mwai milira imo ndipo na milira mfumu Yesu Kristo. Wande Papa Simon Kimbangu atele maka. Hapa ndipo na milira tata Samuel. Photo ezali. Picha iliko. Mena 1921 photographe azalaka te. Ati bati mulija ntao 1921 kwenza libiwo kopa. Mena miracle ya ba papa photo wana ebima ezali. Ati bati kuma miracles ya Mulungu atata Simon. Aka na kati ya libanga woyo. Ande kumva. Nazo ni photo mama baluka bo. Soni na ngai esili. Esili eh? To kita. Ele bazala no bakitesi.
Nibo mwala wene muona. Na kombo ya tata mwana pesa kama ni usante. Mwana tatu yera. Mama Mokonzi. Mama ifu. Helicopter ya papa Simoki Mbangu ya mwana. Ni avion. Papa Simoki Mbangu na 2017. Batatu wa Simon Kimbangu mu 2017. Nitokako basi. Aloba kina. Alinge afanda mama. Afanda mama kwa toko mwana Libanga wana. Na kweli bangu. Ndege. Malo tilipo. Mikoleko ya ekozala pasi pokota wanataji. Ati masiku amene abwela. Zankala ni nchito kwa muntu kwamba tufike kuno kutaji kwa nitafika iselele. Pona nini bilembo minene ya bonzambe ezali yao. Chifuka zintu zikulu za mulungu zili pano. Alors Libanga oyo nde atalisaki yango na 2011 tango yaki kochiali bendera chifuka watata Simon Kimbangu kyanga na tili nao ndo ameni ni wamozi wene wenze liko mu 1921. Ndenge zalibo ekufa te. Mwane muyonela si nafai. Ezali ya mobimba. Itabe bwino. Meloko leza likambo ya bonzambe. Chifuka ni zintu za mulungu. Yemo kwa vandisela ngo na ililingi ya Libanga. Weva na isinta yankala mumwala. Bonzambe akoki kotia eloko na ye nyos na ndenge yemo kwa lingi. Chifuka mulungu zili zonse angapange zamena yako likufuna. Yende kolo miracle. Chifuka ni wamena wakulwa zintu zonse. Bakoko ya kala. Mbuya atu wa kudala makolo. Bazalaki koyoka mungungo ya avion oyo. Benzo mvela chongo cha ndege iyi. Makolo watu wakali. Na kikongo kumbi dia Zulu. Ati kumuchikongo wakamba kuti mkumbi dia Zulu. Kasi bazalaki koyeba kate ezako uta kawapi pe ezako kenda kawapi. Siwenze kuziwa makolo watu kuti ija ndege enzo chokela kuti enzo enda kuti. Bomba manango awo. Inabisa mande hapa pa inabisa. Suka kolo eloko na yemo kwa bimisi sek. Ati ndemo ekiriri pali ndege atata Simon Kimbangu mtopeza pana. Alo mai oyo tolobeli na histoire oyo mokili mobimba bayebi ke ban Israel ba mela mai na esobe yango oyo ezochola wana. Ati ajamanzi wene muona mchoka pale ndebene mama kambila mu yango oyo ezo wuta kuna na se ya mabanga lokola awe ezali se nde eyeko bimela awa mezo wuta kuna na likolo. Ati manzi achokela kuja kwenda chokela kuja kumyala zili kuja. Oui, yango imali yango kuja chifuko pale nipe pali manzi yonse inachokela. Tale siko to katsi boime mai yango to tikali koleka ngote parce que ça na se ya mabele. Eyeko bimela awa nde papa komaki au papa fumambanza papa mbenza na 2006. Ati 2006 watata fumambanza nafika hapa. Atikala ko yebisa biso bobongisa mai oyo malamu mikole kuya memo biso batovandi na mbanza nde mai oyo tokomelaka. Ati watata nakamba tusungani manza ya bwino masiku amene abwela kusogolo. Alors isa antomeni sinkala kuti zambo bwela kumwaya manzi alipana. Après 10 ans panapita 10 years. Na 2016 mu 2016. Le 26 avril 2016. Pa 26 April. Yemoko papa Simoki Mbangu kiangani eko bimisa sekre ya mai oyo ke yango nde Moise abimisa na Libanga. Nde watata Simon Kimbangu anakama kutandi manzi amene Moses anachosa kumwala ndi aya amen. Oyo ezali na Bible eyebali na mokili mobimba. Amene ali mu Bible antu onse aziwa kuziko la pansi. Ndenge totangi yango na Exode 17 verset 1 à 6. Momenti belengera mu Exodus 17 verse 1 to 6. Nzoka ndeza na mokili mosusu te ezali awo na Kongo na mboka nkango oyo makambo ezali awa ezali permis pona mutu nyonso pona komela eloko kaka tozobangela mampona kokoma susu wana paske eza ngomba bakamba kuti muntu aliyense angamwe ya jamanzi manje musimunga kwanise kuti msemu pena nganga kutapirene chabe wali wanga kwanisire tokokende wapi alobi yango deja kompando anakuja jamanzi tunaweka mbible mtu sana mwenye kumwala yatoka wana wa Israeli wamo nyamena tunaweka mbible kwa pale wala mtu wa Kristo
na banani shumazini mponga tani lankula mwana wa mulungu pamufaya nemwe chiri Deze mumvela wamena tilankulila kuti ajamanje a Moses ni amene haya kunzi tozonga butute bosala mbangu papa koma kwacha baditi ine sipita ma tasira alobi o mai ekauka kati tasira
topesi merci pe mingi na mama reine pe délégation mobimba ndenge totamboli ezalaki mwa mpasi ya solo mpasi yango yango nde papa simo yango nde mama moyo amonaki na bana na ye ezalaki mpona nga na yo tozala oyo toza lelo yebi mpasi nini oyo bakoko na biso batata na biso. L'aéroport de Nzanza Makaka, l'endroit indiqué par le fondateur du kimongisme à son retour de Banza Sanda. Le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Ce qui était dit en 1921 s'accomplit l'un après l'autre. Tant ma source de bénédiction que soient les races et les maçons qui proviennent de toutes les horizons. Qui vivra, verra. Ifupi yanase bafuna kuti basebenzese bayikonze inkhale bwino yonzambo pitira osatija tinabwerera hayi yabena nkabanje kuti ino project inaita project yabena yasala kuja ndema project yabena ngali munga akulu yabena asala papa yapo bayepa na biso mbala liboso kasi bayaki na fete monene oyo tozaki nango mama azali reine na Malawi yaza mukonza mboka na ye munene ndeko moni ba mama batamboli na ye bango nde bayaki na ye longo aza na nkamba banda yaki na fete nde papa lobi totambusa ye bisika oyo nyonso. Alors lokola tokomaki oyo ozali te biso tolobi nano toyebi soki likambo ezali ya kopakisa lokola bazali awa biso tozoloba na lingala bango kuna anglais même oyo bacolonisateur na bango balinga yango te bango balinga monoko ya mboka na bango soko lobi bango bayepe noyo ndeko na ngai soko lobi anglais balobi omopaya ndenge moko pe awa nazoloba na lingala papa azo interpréter na monoko ya bango. Depuis ya mosala oyo ya aéroport yebisa na 2014 bakamba mu 2014 penena ameno nchito ti lelo na koti na mosala ya RVA tosali mosala ya aéroport esili na koti na mosala ya RVA nde tozotambwisa depuis baatterrissage nyonso esalemaka na mama nandiza manchito yonse amenezi pita kugamba penena yamba nchito oyefe bali kuno na kusokolera nchito za zonse 1 km 200 mètres. Voilà. Et bien. 1 km 200. Hapa wawene wakonzako ili ya 1 km 200 mais 1.2 na monene wana ezali longueur sikawa largeur c'est 45 mètres. Hapa yameta kamba ni hapa ya utali atuni ndenge bozo mona approximation ya ko nyonso sala ya kuswa bambula boni bambula ezalaka pasi na kopesa po ezali kama nzambe ezana makambo susu yo zokanse kosala malobilobi awa nzoka eza ya mikolo ya sanza mobima mosupe ezokasi kosala bambula nzoka likama ngo ekokeli ntango no ye moko papa ndenge ntango tobandaki na 2014 c'était prévu ezala inauguré na centenaire ya papa Kisolokele ntango akokisi bacentenaire ya bapapa bango misato na 2014 2016 2018 tokana kwenzezo mangazina kuja munga mwana munga muziam na zingine zina zanenzo nzoshita demand misala nyonso moni ezosama na lingomba papa alingaka biso moko nde tosala yango donc ndenge kaka bomonaki tolobaki likambo ya tinsani oyo tosalaka wana jusque là
officiellement eza nanu biso moko lingomba mais baninda kuneso bomoni tongami wana yango wana nde gouvernement aprometaka que notre kosala to kopesa maboko soki bapesaka te wana papa yebi mais jusque là officiellement nano te po na promesse balobaki mo neti makambo ya le 6 avril to lobaki ya mokonza yake alobi lobamaki mokonzi ye moko alakaki yango mais ye akokokisa yango neti balobi na mbulu ekoya donc ba promesse ezali mais jusque là biso na ngai na yoka koyo tozosala mosala oyo tata nzambe pesa mbongo nde tondimela nzambe lokola ta yesu kristo apesaki nini mapa na bandimi ntango batundi bayoki liloba ya tata nzambe ngai nalobi te biso liloba ya tata Simon Kimbangu ezali kaka nini liloba soki ebimi yo moko okondimela bondimeli na yo tokochange nini tokochange nini oyo balobaka bondimi na eloko te bondimi na yo soki ondimeli ndo okoyeba ke nzambe azali kaka nzambe nde oyo tomoni pasi papa ata boye toye oyo motuna vraiment bosalisa bango mingi en tout cas merci beaucoup na motuna na ye nde ye abandi kotungisa liloba oyo mbongo biso topesa mbongo te ata ndenge baye nga nde responsable na bango na yebi nini toye ndenge nini motuna oyo bazana yango ata mbongo bazana yango bazobimisa te bazomona lokola ebwakami ezobwaka makaka ndenge boye en tout cas merci papa soki bozoyebisa bango boye ekomi lokola lingomba bazotuna kaka oyo makanisi na bango ndenge biso tokendaka na nini na Malawi bazokanisaki peut-être papa Simon Kimbangu apesaki biso mbongo donc tozokende na évangélisation tozali na mbongo c'est pour cela bozoyoka bakestion ya ndenge boyi oyo bakestion papa vraiment bosalisa biso puisque bakote bapays anglophone évangélisation na bango ezali lokola ya bakatholike ezalaki nini ya mbongo baye na mbongo baye na bile bon eloko nyonso bandimi sikoyo bazoprofite mpona nini mpona ba eloko oyo bamindele bazomema kasi biso mokolo tokendaki kaka boye prédication nazotelema boye mingi mama pesa biso mbongo nga naza na pasi mama pesa biso mbongo nandimela yo nakota na église na bino donc ezalaki très compliqué c'est pour cela bozoyoka bakestion ya boye bandeko na biso vraiment bosalisa biso tozali vraiment na mosorti puisque kanisi bazomonake bamindele ou bien l'état yasalisa selon prédication ya mama azali koyebisa bango ke liloba ya nzambe basombaka ngo na mbongo te yango wana bomoni bango bazotuna mituna te biso tozali mpona mituna wana mpona kopesa biyano na motuna wana oyo tozali koloba ezali ndenge wana ndenge tozoloba kaka ete bato mingi eza kaka bango te bato mingi bayebi kaka ke oyo nyonso tosali tozwaka mbongo epai mosusu na or yango nde eloko makasi papa Simon atelemelaki to te yo na ngai tosala mpona tia fete nga mpe na kotia fete wana donc likambo wana ya autofinancement yango mpe papa Simon Kimbangu alobelaki biso moko tokotambusa mabele na biso bakonzi oyo bozomona lelo awa o gouverneur tusa banyonso kaka bamindele akokende mpo mabele eza ya biso moko yango esalemi lelo omoni bakonzi